Vanana mwana no wana mwasi abotaka te ya stérile wana asala succès te oyebi na ndolo bantu na baka na fi wana ya salite wana fi wana abotaka te wana fi wana ya stérile. Je te l'accorde, ça je te l'accorde. Mwana mwasi wana mabe wana uta chili wana waza na quartier ata bota te okanga na fali point fali abote le mwana ni. Mais quand tu dis que fallait à la langa, on a répété bamuna. Pour ton information, fallait à la langa. Fallait être stérile, fallait adopter ne babia. Mwana no mwasi abota, mwasi mtabota abanati. Oh, yozo luka koko libando za mwana mwasi na ndako mwana mwasi stérile. Mwana mwasi komba. Amfumu lengi betu tu yanga leri keri ka ko community seremba batuge ni fumu ino keri ko je papa uki sarisa bana baya lwa mudila kena ambo YouTube Metro Makengo télévision na Suisse ozorudu kwankunga mimbodi imatea tremana mambodi landa YouTube télévision. Salon Flori mama moimwene mamwene kuna yuyufuna Roger mwana mama bala makanda boyigoyela ungeri ki makanda boyigoyela ya fisa lengi feroze yagine feroze makangwe Metro Makengwe Chadombala. Merci aussi à Frère Nanga partout dans le monde entier. Merci à Gélie Maza depuis Angola, vrai assure. Donc merci aussi à Pierrette Moke. Merci à tout le monde. Merci à ma famille Molasoko. Merci à Lydie, Cathy, Amandine Molasoko. Merci à papa Mbouta Roger Mwanamavala. Merci à papa Metro Makengo Simo Kabaka ainsi que sa femme maman Christelle Mumba Makengo depuis Suisse Nazirique. Merci Nabino Nyonso. En tout cas, Boka Moateso qui GPM de la presse Soka Leki. Boyebi ke analyse nanga ndenge et salara makambo parce que lelo ils héroïne internet ils héroïne balobi di jamais vie où ils allaient Cindy Lecker nanu alobate banda makambo na ye ya musique banda za na quartier latin et c'est la toute première fois boyo toyoka Cindy Lecker à répondre batu à répondre motu en tout cas bokozo intégralité to bokozo ba image Oyo Cindy Lecker à lobby à répondre maniqué par rapport à Makambo Manika Lobaki Ponaye. En tout cas, tout le monde vraiment ça ne peut pas si peu mawa Cindy Lecker Oyo Boyebi a évolué à un groupe il y a Kofi Olomide mo pao lelo Cindy Lecker à leki na média à répondre maniqué. Borolanda borozo intégralité pour borozo interview puis borozo ba image Oyo Cindy Lecker attaqué Manika Kebisie à lobi na yekeno dans le Kamboyo et go suka ati a ko memaye tina suka bandeko nanga merci boze belé boye bibino moko sona leki mambo bezala parce que bino moko boyebi ma émission au maniqué à salaki à lobelaki à lobaki à propos etenaki par rapport il y a Cindy Lecker par rapport à Kofi Olomide par rapport à Fally Poupa par rapport à musique on ngezo kinde parce que boyebi émission Kofi salaki au lobaki na batu ken a besoin ba koko likamba ba koko wana nde et créer problème. Likamba Koko et créer problème parce que Kofi Olomide a lobby que non ban anima kamutu alors c'est pas anima mutu il faut pas payer ba Koko donc cela veut dire ba musicien na ye o ye abimisa donc si lelo nanu ba payer ba Koko tena ba bimisa bana ti ya ngono mone pisala ki Kofi passe par loba ki yango tellement ba tu ba yebi que non na orchestre Fally Poupa ya pardon ya Kofi Olomide Fally Poupa mutaza na succès Fally Poupa muta yebani koleka ba misenyo so bimana quartier latin ba tunyo so ba se basé et pas ya Fally Poupa que non Fally Poupa fala pesa e Kofi Olomide ba Koko et sali participer ma ba tu ba leki na ba télévision ba lobby fallait za na besoin ba Koko te ba Koko ko pesa ba Koko ndenge nini
Ye pourquoi attaquer kaka fali que no faut fali appeler ça bakoko. Yango moni bat baleki na ba sali ba analyse bat ba lobby que no bakoko nini yezo senga fali. Ya tanga azolobela ming fali mais ba musicien basé belé wa bima pa na ye. Ba modogwa barambo ba soleil wanga bazali ba burumpela ba Gibson ba basé belé ba riktuti ba basé ebelé ba musicien basé belé ba bima na quartier latin. Pour aller na se baser na bango te ba lukile ba koko. Yeka ka se ba azako se baser na fali donc pour ndima mutu donc pour ndima mutu sala mamulambu na ba yebe ba pese ba koko na besko ba koko. Ah bande konanga quelque part fait tout le monde a paix mon pas au mon compte à créer un peu pas problème hein aluka pe ka aluka ko créer ba bilo mon boy pour écrire mi ka son neni fali azobeta musique na yi a osala musique na yi kitoko en tout cas biso nyonso awa na Congo to yebi ke no partout na monde na place congolais zabi ke fali azobeta musique na kitoko fali osala musa na kitoko faut ko féliciter ko encourager mais so ekomi likambo boy yo moko mo pa o mokonzi yo muto bimisa fali pupa mais faut ça fier na ye parce que ça fierté na yo mais solo le so yo moko komi ko contrer et ça la participer ma lelo komi likambo bakoko faut pas pesa bakoko lelo komi boyo ah et ça la participer ma en tout cas bande ko na bolo na partout dans le monde tse boyebi ke no so na leki maramba bien ezalaka ceux qui to coach qu'on a dossier oya maniqué na Cindy Leker va bien que honorable Cindy Leker honorable quartier latin Cindy Leker no boyebi a évolué dans groupe ya mopa o mokonzi maniqué a sali émission alobi clairement clair sabi Koffi Olomide yozolo bana fali apesa o bakoko yebisa mwana na yo mwasi da abenge mwasi o na olo makambo yo Cindy Leker pardon maniqué alobaki aloba na Koffi yebisa mwasi na yo mwana wana mwasi okanga wana mwana na vanda soki na njeli soki wapi apesa o bakoko mwana na mwasi abota kate wana mwana mwasi wana yenda pesa bakoko mwasi wana likombe wana botaka te yebisa pesa bakoko koyele ko meka na falite et puis azongi suna yo ko loba na mwana ya maniqué Prince Babia manika bendi alobi ke no ayebisi ko fabi vie benge ma vie ko sakana na mwana ngati na mwana nanga kuti ko mekate mwana nga mukola ko tsama kolo kuna a tsama kolo na lopango na wana na ebite so ezande et puis alobi lisusu na se souvenir ka likambo oyo Babia aloba na nga eza likambo ngo Babia aloba na soki lelo amukoloka ko fia ko mekaka pa a ko leka na télévision ko dévoiler ko loba makambo Babia yebisaka ye makambo ngo eza nini wana eza ko engager maniqué donc manika alobi mana kofa bi Babia yebisaka likambo moko lelo na aloba ngoti mais mukolo Koffi Olomide ko leka na télévision ameki ka soit na mwana na Prince Babia akoleka na télévision ko yebisa ye akoloba o esenga loba pona Koffi Olomide et puis ayekoloba na ye en salade Babia anyokola Babia na mis na ye moko tango ya mwasa Babia na palais parce que maniqué boye baza mwasa Babia babota na Babia tsaka mamu azaka mwasa ni ma ya palais pendant que bandoza na banda na kaza carte Babia na quartier latin maniqué bino boye bi andoza la wana mais makambo Koffi o asala pa ya Babia anenga nyokola Babia sindile pardon maniqué yebiango ya omani kazolo ba azana ba secret azana bombe moko to bien so Satan de so nini to ebité donc azana bombe moko bombela Koffi mukolo Koffi ko meka kaka na mwana na ye to na ye moko akoleka na télévision ko bimisa makambo Babia yebisa ye likambo Babia yebisa so alobe ngo panza makambo o panza donc o panza makambo ya omoni manika leka na télévision alobi esenga ko loba ezako engager ye. Vous comprenez? Azakoute na bezo ke no oh boy te da lobinde clair abi aboy na abimisa moi na makambo pas bimisa fali na makambo fallait na tenter au calculer ala na makambo na opesa bakoko nini yo opesa ye bakoko nini o fallait ko pesa ye
bakoko nini o fallait kopesa ye o ko faire comment les canaux télévision lobaki non fallait pesa bakoko wana makambo manike de John alobaki abi azaku na tana te akobimisa fallait bimisa babia prince babia et puis fallait adopter prince babia adopter ou les mâles ce qu'on m'a béni dans un monde ba mise basé belo bi na quartier la te ba ayebisa ba pesa ba montana bazali ba te be ba ça na ayebisa bango ba pesa ba koko mais comment se fait yeye on va ko insister na kana fali a pesa ba koko yango c'est la manique passe à l'équipe na télévision ko loba tanga lobi bongo Cindy le cœur ah bandeko nanga Cindy le cœur à l'équipe na télé à l'équipe asali mala asali vidéo et puis likamba ko kamwa muta poster vidéo na nani Koffi Olomide yemoko Koffi Olomide yemoko muta poster na page na ya Koffi Olomide a poster vidéo oyo Cindy le cœur à lobby pour na maniquer de John en tout cas bandeko nanga boyebi que télévision de la radio te boyebi que JPM de la presse congolaise soka leki makambo ezalaka kitoko do balobi awa tolobaka vérité parce que mich comme télévision chaîne moko ya kitoko chaîne moko ya malonga chaîne moko ya bien chaîne moko oyo elobaka bêtise te chaîne moko ya kimia donc ba vous nanga partout bozali bokota kota bo télécharger bo aimer bo partager bo commenter neka ezalaka parce que émission elenge ezalaka elenge babi non stop ezalaka kaboy en tout cas ngai na bino total la vidéo wana o Cindy le cœur o attaquer na manique boyoka après to zonga na bino ensemble to solola to yeba Cindy sali mabe manika sali mabe to nana sali malamu bandeko nanga Montréal voilà merci tozonga siko na régie kuna totala siko na ngai na bino totala vidéo na Cindy le cœur après to zonga poto ibandeni to sala toleka Manique yozo kanisa pena que ozana. Est-ce que tu as les épaules ya quoi assumer tout ce que tu racontes sur les nets? Oh koka quoi assumer? Oh quoi assumer ba répercussion à tout ce que tu racontes? Non mais tu peux dire dengo zotika kolobate wana. Moi la masina akola na masina mwana kisenso fi wana ya salité wana fi wana abotaka te wana fi wana ya stérile, je te l'accorde, ça je te l'accorde. Mais quand tu dis qu'il fallait à la langa on a répété bamona pour ton information fallait à la langa te fallait à la langa te pe arotika la kosala yango te erotika la kosala mate Keba na yo mwasio, keba na yo. Ozo non affaire nangate. Tu me connais pas na ebioti. Omoni muto na ye muto a otindaka yo. Apesa yo bambongo. A otindaka yo osala ozo sala ya ofinga nga po ya o ridiculiser nga. Faites attention à vous. Faites attention. Moi si zana ma kasi zana ba epoli ya komema tout ce que tu es en train de sortir. Ben santé tout ozo bimisa sur nga. Zana makasi. Moi, le la respect, zali souste pour personne. Vous n'avez plus aucun respect pour personne. C'est comme ça que ça va se passer maintenant. Moi, je suis devenu ton ombre. Donc, comme appelle Elilingi na yo manique. Pour poursuivre yo toute ma vie. Pour poursuivre yo yebaka yango. Si tu es une femme, tu as tout ce que j'ai moi. Comme femme, sors. Arrête de te cacher, sors. En tout cas, merci. Binomoko Bolandi. Boyoki Cindy le cœur yemoko nenga lobby. Eza ba commentaire on te. Donc Cindy le cœur yemoko lobby a sali vidéo wana à s'attaquer na maniqué. Donc cela veut dire to éviter à kangisa maniqué, to éviter à porter plainte, to éviter to à salela nini. En tout cas, bino wobike TV za la radio to bino boyoki toko luka maniqué de John toko solola na epona likambo o to yeba soki egozala ndenge nini soki egozala ndenge nini voilà bana poto bino bolandi boyoki muta poster vidéo wana ezali Koffi Olomide. Donc Cindy le cœur a sali vidéo
apesi yango donc Kofi azwi yango aposta na page na ye. Donc cela veut dire makambo Cindy Leker alobi eza Kofi avalida yango ayebi yango. Donc Kofi soki toyite Kofi mtatindi asala yango parce que toyebi bato baloba mabe pona Cindy bato bafinga Cindy oh azaka mwasa Kofi oh azalaka boye oh Cindy abotaka bato ebele baloba non tomona Cindy aleka na télévision te à répondre bato mais l'autre quand moi Cindy Leker aleki na télévision asali message asali vidéo pour na ko répondre maniqué c'est que esali pasi c'est que suye makasi de suivre vraiment bino boyoki ndenge Cindy lobi keno o manika yebisa ya bimana fali abimana fali alala na fali mais Cindy Leker honorable abi ata mukolo moko te fali abimana fali ata mukolo moko te fali otika osala makambo wana. Et puis Cindy Leker azoloba na passe na mutema oui andimi keno oui abotaka te avant da kuna na njili soki na chango andimi asime yango mais manike asime makamno so ekomela ye abia ko landele ti na suka ya vie na ye. Donc maloba wana vraiment eza profond hein maloba wana vraiment mon réalisation profond il faut landela on faut toyeba en tout cas to ko meka ko solo la pena manike to ko benga ye to solo la ne toyeba makamboyo eko suka wapi oyo Cindy Leker honorable Cindy Leker aleki asali les messages bo mon vidéo za ko circuler parce que to bomba makambo to lobaka vérité to za kana be preuve na biso o to zala nango bino mo boyoki honorable Cindy Leker ndenga lobi bino mo boyoki nenga la s'adresser na manique. Donc cela veut dire likambo ko suka parce que Kofi na kati pour Kofi mta poster vidéo Kofi mutu asali que non vidéo et tambola bat bazo ba télécharger yango. Merci Nabino Nyoso Oyo Bozaka Ebele Yakolanda Giro de la presse. Merci Julie Maza depuis Angola. Bah, mes condoléances Nayo. Julie Maza tu as tu perdre petite sœur Nayo. On est ensemble avec toi. Nabi Kenon tu oses là beaucoup kofungwama na Congo donc à la mine tu ya koyambayo malgré aux ana pas mais tu oses là ensemble. Bisonne son staff technique Mobimba. Voilà merci aussi à Pierrette Moke. Merci à Lisette Molasso Komotema Gelor Kisoka Soda ya Poto. Merci aussi à Cathy Amandine, ya Lydie, ya Baleki, merci à Nicole le pétrolière. Bambo Tebe place Bozali. Merci à ma famille Molasso Komotema place tout Bozali. Bambo Tenado. Merci à Glodine Daya depuis Lubumbashi maman di maman maman moko malamu maman moko atonda boboto. Merci aussi à Robaz Gomba depuis Belgique. Merci aussi à mon vieux frère Samuel Loufilou, donc frère Samuel Loufilou depuis Irlande vient en amour ya 4. Merci beaucoup Moussa Nzambe en tout cas pour consommer banzembo nae et ça déjà na ba plateforme nyoso boke na bobeti Samuel Loufilou beaucoup mona chaîne les s'abonner et puis vous télécharger ma vidéo naie et ça a vraiment plaisir. Merci vraiment frère Samuel Moussa Lankolo. Merci nayo na also ça la pona biso pe ponanga merci frère Samuel on va continuer vraiment qu'on soutenir biso que ça a vraiment plaisir ça la bien na famille ma place vous allez pour na Irlande frère Samuel merci merci Nabino merci à Delcine Jolie depuis Belgique, merci Nayo, merci vous venez partout Bozali, merci à Linda Madidi, merci aussi à Célina de Paris, merci aussi à TH Titenge, Jean-Claude Titenge depuis Paris, il y a sûr, merci aussi à mon boss, le boss des boss Serge Bangala depuis Lemba, vient à 4, merci Nayo, merci Namoni Obama, Bazawana, Babolasi, Baozawana, Bakebano, Bazawana donc Bambote Nabino, merci Nabino, Bino Moko Bomoni, Boyoki, parce que TV à la radio, qui a fait à Cindy Leker na maniqué de John Nenge ezako kende mais to suki a te to yali su to laxabino to rozwa yemoko maniqué de John na téléphone to rozwa to tamé libre prochaine émission to solo la nae parce que to meko rozwa a mais to meko benga a to zuete bon mais tu reçois la direct naie n'engue rozala ko sala plaisir pourquoi Cindy Leker aleki na télévision a salé les messages to a salé les vidéos parce que Cindy Leker abi ezana muto azotinda e na muto azotinda e a s'en charger na bango nyos to yebite nana azotinda manike
parce que Maniké pe na émission total la kalobi na ministre yekuta solo la na Aza Warriors mais à solo la na fallait bloquer bango belé mais Aza Warrior azalaka toujours na fali. Vous comprenez parce que nana kotinda Maniké de John. Nana tindi Maniké affaire à suivre. Nana tindi Maniké o ezolobake o sindi le kerabi muto azot muna muto azotinda e. Donc bakosuka awate parce que Maniké de John na minutes oyo aza déjà ayebi déjà makambo oyo Cindy a lobeli parce que to yebi biso nyonso Cindy a le karaté Cindy a lobaraté Cindy ta ba critiquer ba lobby na ndenge Cindy jamais à leka a loba a dénoncer beli kamote ce que moni Cindy le so moni Cindy le kera leki a sali vidéo wana seke eleke le sali pe passi ala mutu za mwana mutu mo pemne ba finga kaye wana sala ke passi ndeye mo yo ofingi mutu be sali passi de ba fingo sali passi ye pendenge e sali passi c'est comme na niveau ma aleka répondre et puis azolo bangona kanda azolo mako akotika likambote akotika likambote abi pourquoi tina niveau okosakana nae mino bomoni image wana ya Cindy Leker to comme vraiment na suka analyse d'abso non stop bo pesa biso ka confiance et ya kolandaka biso ya ko télécharger ba vidéo na biso ko commenter ya ko partager ko salaka plaisir parce que boza décider parce que ba biloko abeza awa ba gag ya bien bo mona ka ba émission ki toko bo mona awa ba émission ya propre ya qualité. Amfumu lengi lengi bedu tu yangaleri keri ka ko community selamba batuge ni fumu ino keri ko je papa uki sarisa bana baya lwa mu mudila kena ambo YouTube Metro Makengo télévision na Suisse ozorudu kwankunga mimbodi imatea trimana mambodi landa YouTube télévision. Salon Flori mama moimwende mamwende kuna yuyuvula Roger mwana mama bala makanda boyigoyela ungeri ki makanda boyigoyela yafisa lengi lengi feroze yagine feroze makangwe feroze makangwe Metro Makengwe Shadombala